Mbote bandeko na ngai, napesi bino mbote na kombo ya mokonzi nkolo Yesu. Ezali pamba te boyoka susu mongongo na nga ntango naza koloba na bino mokili eza ya kobeba. Bozomona liboso na ngai moto, mopanzi na ngai pe moto. Donc moto oyo bomoni oyo ya bleu ezali mwana ya moto azopusa yango na commune ya Nzazi na kati ya Boma, Congo Central. Moto azopusa moto oyo amemi kilia. Tango amemi kilia babandi koya na moto ya moto, bakomi place moko, moto ya moto atelemi akwesi lokola fongola ya moto. Tango moto alingi akita po ye moto ya moto alokota, moto ya moto oyebisi kilia lokotela ngai fongola. Moto ya moto kilia lobi te papa, yo moko zwa contact na yo nga na kokunza matin nazoka bien te zwa contact te. Oh, mo oblige ngane na zwa contact na yo. Ikomi mwa débat. Na débat wana basoda baye koleka bakoti bango mibali na débat. Problème minene. Ndeko boza komona akwesi contact na ye aza ko oblige nga na zwa tosali te 30 minutes déjà awa na discussion. Bala moko basoda komi ko oblige azwa contact na ye yo moko. Ekomi débat. Bon, zongisela ngai mbongo na ngai nakende na ngai aboyi zwa ka contact kopesa nga. Ou bien soda zwa contact kopesa nga. Oh, ekomi sérieux. Nde bokomisi ko oblige na makasi bakangi na makasi agunza mazwa moto contact nenga azo simba contact na ye moko abongwani moto. Donc baza kotambola bazwi bakisi soki bamemi yo na nsima akwesi eloko yo lokoti ntango kolokota fongola wana oyo akwesi ya moto osimbi okomi moto akomi na yango mibale akobanda osala yango bongo selon numéro oyo bango bazwi awa na kati ya bakongo soki ekomela biso na Kisasa to na baprovince mosusu. En tout cas tozala mayele tosala vraiment angele. Donc tous les deux motos eza na kati ya la police na bakongo. Avant otala moto oyo ya rouge opesi 1000 francs ndokoti potala yango ekomi mpe kope ya bapolisier opesi 1000 francs okoti otali moto. Donc toyebi te mokolo moto oyo elongi na ye toyebi te soki auparavant toyebaki kokoma boye nde tofilmaki po toyeba mais tozu kaka mbala moko mbela nde topusani pene mpona koyeba oyo eza koleka. Toyebi te famille koreconnaître moto ya moto, quartier koreconnaître moto ya moto to akozonga moto toyebi te. En tout cas kolo nzambe abatela biso na bozongi na ye sino te eza passe. Merci na baye nyonso bakolanda na ba différentes plateformes. En tout cas bo réagir bo partager na bandeko pour que mabe eza des gens na mboka oyo. Merci.